Et voilà, mercredi 15 décembre 2021, bote mingi na bino ba yebozona na biso na libanda to pe na kati ya mboka Congo, toza toujours wana na cadre émission Kindoki politique pour na ko servir bino nde to mesena ko analyser l'actualité politique et longo na bino bien évidemment parce que botinde la biso mituna ba remarque ba critique na bino oto yambaka yango na motema mobimba exercice tozo sala mikolo eza koyebisa biso nini Kindoki politique esala pona ne 2022 nini tokoki kosala nini tobakisa talaka to travailler ensemble na bino pour que makambo nyonso eleka na malamu. Alors na cadre émission Kindoki politique ya mokola elo to yambeli bino moko ya Baili Ngomba Union pour la démocratie et le progrès social IDPS mon mboka Robert Nkumu papa Robert Nkumu nde to mesana robenga awa na elongo to sur ba question d'actualité mingi to zonga na mozindo makambo nini au chef de l'état lobaki lors ya discours na ye to mekana no kokota vraiment na kati poto yeba na mozindo penza na polele penza nini esalemi wuta IDPS azana pouvoir ezolobama mingi de part et d'autre mutuna mutu azana ba vie na ye o ngana koki ko etale awate bino boye bini boso kanisa kasi toza ndeko ya UDPS ba question na bino botinda kipe ekokomela ye toujours au cours ya émission ya mokolo na lelo tozobo sanate koloba que COVID-19 ezali vraiment pour ça la ravage à mboka na biso, c'est protéger, protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos proches en tout cas et au sala malamu congolais azala kamuto alinga komona bongo a tchana mosala alors que ma beza déjà na kati ya mboka ngana tsana bandeko beli babeli en tout cas il faut se protéger contre COVID-19 ko mettre en pratique ba mesures barrières nyonso ba tieli biso s'il faut que la masque sokola maboko sala ngo pona l'état te pour l'état te nde akobela nesika na yo mutu na mutu azala responsable na ngamu na ye e ko sala malamu ezalaki pona ko lobela le kambetali pandémie ya COVID-19 4e vague eza vraiment kozwa et si kapenza na mboka na biso na tango tozoloba tozana papa Robert Nkumu na plateau na biso na ye to reçoit la question d'actualité moi na mboka Robert Nkumu bote na yo wote mama journaliste bonne santé moi madame et salimo mikolo belé to monanité to te inyango lekaki non tozali kaka papa Robert Nkumu olandaki discours ya chef de l'état elongo nyonso biso nyonso tolandaki discours wana o esalaki 1h20 apesaki mo ba question alobelaki mo ba question ebele na kati ya discours na ye kasi apparemment chef de l'état aza déçu na gouvernement na ye. Qu'est-ce qui se passe na kanisi mokolo moya yambo mo ya lendi moi yambo moi zomina misato mobu moi zomina moi mibale sandra zomina mibale mokonzi ekolo asalaki masakoli maye na kati ya congrès ya parlement na biso nazalaki na kati nalandaki ye biso bai lingumba IDPS bai idéologue ya IDPS to sepelaki na discours au président Mambi Maye alobaki puisque masalemi yengebene idéologie à IDPS, c'est-à-dire démocratie sociale. Pour que la démocratie sociale, tu as 3 piliers. Pilier Misato, Makonzi, Masato, Baye, Mazali Kokamba, Kopé sa orientation dans le projet de société de l'IDPS et Kopé sa Ngouya pour le programme et le gouvernement et l'accès na ba pilier ma inaisat, c'est-à-dire état de droit, la mise en place des institutions démocratiques et la pratique du fédéralisme. Oyo biso
totie yango na unitarisme, état unitaire à forte décentralisation. Na yango na discours ya président abandaki kolakisa mambi ma insécurité na mboka. Zambi yemei apesa moto moyen bakata akoki kosilisa manda oyo te soko kimia ekoti na mboka te. Oyo mambi ya liboso ya mibale amanyuli makambo ya état de droit. État de droit elingi koloba ete moto nyonso ezala yemei président ya république azali o se ya mibeko. Mibeko mia ekolo mizali o likolo ya bato banso ata ye chef de l'état azali soumis na rigueur ya la loi. Mais likambo moko azalaki koloba bajuzi bakota na mbongwana parce que na bwato boye président asali tokota na bwato bona il faut to bongwana mbongwana ebanda na bato baso na bobandeli yemei président chef de l'état mbongwana yango monaki azali koloba ete totia moto oyo akoki na esika asengeli. Zambi bazuzi soko bazuzi bakati makambo bazali koloba te puisque mbongwana bato nyonso baza kokota na bwato malamu te. Omoni bato oyo batangaka Biblia Noé asali bwato. Tango Noé asali bwato aza kokotisa eloko moko na bwato. Ndenge moko lokola touti mibu ebele 60 ans ya indépendance mibu ebele mbong tozali kokende na bozoba toza na repere te sika bwato oyo ye asali ezali bwato ya mbongwana. Le changement po tokoti na bwato na ba ngubu na ba nyama mabe bato ya mabe na kati ndenge nini kobongisa ekolo soko tobongwani te. Mais après beaucoup de temps, pourquoi on a changé quartier? Pourquoi on parce que ezali processus. Parce que c'est plein à se plaindre te ezali pédagogie. Yesu akufi abotamaki tilele se mbula boni mbula koto ibale na tokumi baye na moko. Est-ce que Biblia oyo Yesu ayaki nango est-ce que batu bayambi mambi manso batu ekelezia bateyaka mambi mbongwana moto na moto mikolo miso te puisque mbongwana ezali processus po akoya te soko justice eza te mbongwana ekota te puisque il faut bato ya bajuzi bazala bato bosolo bato ya bosembo po bango bazali bato ya bosembo il faut bango mei babanda kobongwana po otango akokata likambo ezali kaka ye na nzambe po akatela moto likambo ezali kaka ye na nzambe po soki akati likambo mabe akateli moto mbula tuku mibale peut-être akateli ye peine de mort akufi abomi ete mbala mozu asali likambo ya pamba omoni bajuzi. C'est pour cela
batiaka bana mikete batiaka batoyo bazali na bosembo na motema pio pour akatalika. C'est pour cela président et sa pédagogie méthodologie pour que bato bakote na boîte boyer boye boambongwana parce que ezali nini tokei na maponami idps ezwi majorité te na idps pe bato banso pe bazali na idée ya mbongwana te. Il faut bato banso toza na mbongwana ndenge bapapa oyo basalaki parti na biso balakisaki biso oyo point ya liboso état de droit. Deuxième pilier président lobi akoki kosala changement te démocratie vi kokota na mboka te soko maponani mazali te oyo deuxième pilier na biso la mise en place des institutions démocratiques. On est à socle la démocratie. Démocratie ezali na fondement kaka maponami. Maponami maye tokosala mbaloyo maponami ya malamu. Batu bakobima na maponi maye maponami maye mazali koya ezali batu ya solo population alingi bango. Ndenge nini il faut loi électorale et prévoir mécanisme ya mbongwana. Mot de la scrutin ya malamu oyo proportionnel plus fort reste seul électoral wana ezali pamba. Même aux États-Unis bakendeke vote majoritaire à deux tours. Olombi ok okweyo tikali vote majoritaire. Proportionnel la plus forte terrestre celle électorale wana ezali ba calcul moko politicienne ezala politicien ezala tinate mbaloyo to sengi to sala vote majoritaire scrutin majoritaire okwei otikali ba calcul ezali te soko na circonscription électorale oyo tokei 50 partis 3 ou 4 regroupements politiques ou partis politiques et kokani et koki 51% te bakozala bakozwa siège te bato bazui ba siège 51% 52% 60% azui alongoli 60% na ye parti la o ezolanda ezui le reste ya bavote mais na yoso ya kanisi oyo wana ezali mambi masolo. Et troisième pilier, où il peut à lobby, abeti c'était na décentralisation. À cinq na parlement, batala l'article constitutionnel où il faut promouvoir démocratie participative. C'est-à-dire une gestion en boca à la base. À la base, nous avions prévu cette fois-ci na loi électorale oyo donc senge ba gouverneur de province bazala ba voter bango na conseil électoral provincial, c'est-à-dire nini ba voter gouverneur ba ko voter yena banani assemblée provinciale, assemblée urbaine, conseil urbain, conseil municipal, na ba échevin, conseil de secteur, collège électoral wana, ba vandi, ba voter ba sénateur, peut ba voter gouverneur. Zambie pour que ba longolaye il faut corps électoral waneya et que ça la moi passi pour que bato banso ya province baya kolongola gouverneur ndenge zali na sikoyo na assemblée provinciale. Le mal est que gestion ya ba province na biso
eza kosala bokoso mpona nini parce que baélection au niveau ya babase eza kosala te et puis il faut baélection de secteur basali te babugomesera wana kisasa depuis baza nommé banomaka bango te mais élection esalemi te bugumestre soka asakani ngobila longoli ye mais akosalela ngobila ou bien akosalela population wana mpe bafutaki ye te aza na compte aranda bango. C'est pour cela il faut tobanda baélection na niveau ya base soko baélection niveau ya base salemi ntango tokoya kosala baélection national ekozala na impact développement au niveau à base ekozala na impact et puis c'est pour cela président na discours à président biso bato IDPS biso ba idéologue à parti to accès yango il ne s'est pas écarté na projet de société IDPS. En même temps, Aza qui est sincère, comme on a ayebi que via sociale et amboka et ça pour exemple c'était une façon de reconnaître quand même que de ces côtés-là a échoué. Non, échec ezali te. Abeni gouvernement matoi. Hein? Abeni bango matoi, tozo sala mais batu bazoli ate. Bokeba. Sanction eza koya bique rouge. Remaniement, ezolo ba déjà de part et d'autre. Te ngai na lobi ndenge ya lobaki. Po ngai na ebi remaniement te. Ngai na zali membre du gouvernement te. Mais abendi premier ministre bato na yo rosa musala te. Po batu bazoli ate. Évidemment, c'est sincère. Il y a solo. Oh, ils à solo. Biso tozali ba socio-démocrate. Justice sociale, oh ils fondement la biso. Biso tokoki ko zana bokonzité. Soko ba tozo bazan comme on a passé. On est fondement idéologique. En plus, le en ram l'écolo. Donc oh wana ezali sincère, président était sincère vis-à-vis à son peuple. Mais ici responsabilité non son exécutif apparemment. Mais qui a la gestion quotidienne c'est le gouvernement. Si ça ne marche pas, on dira que c'est ça Malukonde et son gouvernement. Non, le président assume la responsabilité constitutionnelle. Mais dans l'exercice, il rappelle toujours bateau. Oh yazo sana ba collaborateur d'ailleurs. Non, c'est pas bango. Et toute la communauté tant on alobi makambo ya guerre. Alobi nini? Toza ba congolais Soko Congo ezali à son entièreté. Pour Moussa Soko Moussapino ezali na pota. Okola la pongi? Okola la pongi te? Bala la kapongi soko ezali ata na lina te. Hein? Soko zana lina ezo soyo okola la pongi te. Ata na Moussapi, ata na liso, ata wapi. Soko zana lianzi okulala okulala te puisque eloko mabe koti na nzoto de même le président de bon mboka na biso il appelle tout le monde non mboka eza okende kuna il faut tosinza makambo wana ezali makambo au pouvoir opposition te po mboka eza biso ngai Félix Akolongo ya Bokonzi il faut natikela yo mboka ezala intact natika mboka na bitumba te ngai nazo kende bato oyo ngai akitanaki batiaki bobulo bazalaki na bitumba il faut ngana sisa bitumba wana mais ye akoki kotikela congolais bitumba te président ya kokitana ye après 2028 akoya akokuta mboka mobimba développement ebandi. Et je sais pratiquement biso IDPS tout ça na vocation tout ça l'ambition tout ça la 8 mandats. Oui, mandat. Ah, oui, mandat, puisque ce que le président fait. Ah oui, il y a Sali. IDPS, même sur RAM. IDPS, Ezali,
parti du peuple. Oui, mais IDPS, parti du peuple, le parti du peuple, celui des PES. Tant que tu as ça, oui, mandat, tu tikimbo kalokola ANC. Moni ANC lokola bakewana. Ata parti bosusu ekoti mboke evandi malamu. Moi, kokoso moi mandat oyo tozaki na mobulu puisque tozaki na kizara batu to midi pour ka bo changer comment mukoni biso parce que ça biso to yemi maladie ya Congo oh te siko comme au gouvernement ya Congo lobi kuna bo te biso to yebi maladie ya Congo biso to yebi maladie ya Congo qui si ezali kaka état de droit bozo bimisa bat na prison wana état de droit qui si ezali état de droit soko moto nyonso azali na se amibeko mboka ikotambola sans coup féri biso to yebi pasi esika qui si ezali mais si vous bandez état de droit traitement j'espère mais si on a 2022 soko président lobby place ya moto nyonso ezali kotia moto na mosala oyo ezali na lolenge na ye abeti c'était à lobby lisusu recrutement ya ba magistrat ti na commune ti na secteur ba tribunaux de paix ezalama bato nyonso basamblisama na ndenge moko ezala justice ya ba riche te na justice ba pauvreté oyo lobby babimisi nani Kamere ezali ba suspendre soko moto ba condamné ye aleki na instance mosusu condamnation wana eza suspendu ata bapesi lokola bapesi ye liberté provisoire est-ce que condamnation esili po bakokatele bakolongola mpe coup de cassation alongola akondanaka moto te peine il y a 13 ans ezali akoyi pe okase jugement et salema ki liboso soki azalaki ka kase yango azalaki nde akase mais soki amoni que jugement esalemaki na ndenge malamu il n'a pas encore la cour n'a pas encore cassé c'est que oui c'est pas pour prononcer oui oza malade nini oui ba médecin bapesi bavi na bango bon akende mais abimate oui c'est coup de gracia et à mon ana sous-soutien de la bimela ministre de justice a lobby et pas qui nyonso wana ka état de droit mais état de droit ezali état de droit moto nyonso azali na serbi boiko soko sali évasion okimi bakoluka yo voilà ezali évasion ta bimi peut avoir libre pour bapesa qui grâce présidentielle na éviter puisque ministre andimaki te mais bon on a signé te nga na éviter ezalaki tripotage ya signature ya président ezali bato pour ministre ye boko buta alobi ya yebi ndenge esalemi te de même lokola projet ya Tchebe yao bato mosusu baza en cavale non bon ezali droit ya moto esalemi nango ata akimi prison bon tu pris un prisonnier soko ba condamné ye ou soko asali évasion c'est aussi un droit du moins bakanga ye soko akimi akei ya to le bien qui mate ya bimi pendant la voie normale parce que c'est gracieux na éviter donc quand sinon les gars soit pepoté a soit pepo wapi yo bisika zo azoi pep pepo azoka na butu po abimaki akei na butu pepo azoka na butu te oui très bien toko ba discours à chef de l'état tant chef de l'état solo ba que abimisi RDC na isolement diplomatique alinga yobani oui tozalaki isolé tozalaki na place te na scène
international. Maman, na point wana ya diplomatie. Congo euti musika. Depuis Maréchal, hein? Totikalaki kozwa poste ya président ya Union africaine te. Depuis Mobutu. Faut rappeler que les postes, ils ont tourné, ils ont tourné. Mais oui, il faut. Bakotia yoso kozali nangengete Congo batiaki bako tout le temps. Non. Et au moins le programme oyo ya développement ya banque programme na banque mondiale. Et ça qui s'est suspendu depuis 2012. Hein? Et ça renoué. Pas bah non. Banque mondiale, c'est sécurité économique, n'infini. Pour que Batobaya ko investir, il faut pas en garantie. Il y a un investissement dans Bango. C'est la Banque mondiale qui donne le garantie économique et financier. Ce que les alités, Batobaya ko investir. Vous avez le vase clos, na autarcie. Hein? Na côté wana, président Asali Moussala. Asali Moussala. Yamakasi. Il y avait Yomona, je me souviens, ma colloque international, et ça les Makalisou sur la RDC. Pendant tout le temps. Francophonie, et ça les marins, tant à Kabila, Bison Stoyebi, mais tant à Félix P, francophonie est simbité apparemment. J'ai la francophonie, et ça les marins. Tu as une conférence à francophonie à Namboka, et Bichou et ça les marins. Hein? Oh, Bayaki, président Hollande Ayaki, et Bilo Kalobaki. C'est humiliant, non, vis-à-vis d'un Kabila. Et les gens. Organisé, bon, Bilo Hollande Alobaki, awa. Na régime où est qui? Na régime il y a francophonie, non? Bilo Bango Alobaki, président Hollande. Pouvoir est Sirika quitté. Kabila Sirika quitté. Dignité, ils allaient quitter. Oh, bisous, on doit organiser ce qui est. Dignité, ils allaient quitter. Il y a mon président africain, Bayawa. En novembre, ils ont musicate en novembre. Oui, le président africain. Mais ce qui s'est passé, c'est dignité. Honneur, il y a moto. C'est-à-dire, ce que bazo place au vendre c'est que vous avez mobile la confiance na yo. Parlons du jour de voyage du chef de l'État à Lobaki qui a voyagé mais pour nommer investisseurs dans Mboka. Déjà combien d'investisseurs ba y? Tant que président lobby à lobby il s'est battu corps et âme pour redorer image ya Mboka. Pour que Moutaya ko investir, il faut dans la sécurité, il y a faire naïe. Oh non, les jamais été apparemment. Sécurité va faire nini, code d'investissement, garantie juridique et garantie politique et financière à la Banque mondiale. Ce que Moutaya ko investir, il faut qu'on sécurise. Nous avons un mauvais souvenir dans la réalisation. La réalisation, investissement là-bas. Et puis, on attend un musée. À Benyanaka, tous les comptoirs, il y a des diamantifères là. Hein? Dans le musée. Il avait chassé tous les diamantifères. Les comptoirs sont à Bengani. Il y a un manque à côté de diamant. Et ces exemples-là, bateau, attend au lobby. Ah, est-ce qu'il y a ça là-bas? La sécurité, maintenant, on commande un projet où il y a Pesigo,
okomona banana projet ebandi okomona route rail projet ebandi c'est-à-dire bateau comme la confiance Banque mondiale la zone même investissement il y a 10 milliards sécurité à tes banques bon on est la banque c'est en 2022 mais tout ça le 15 décembre non et vous voyez le 15 décembre dans 2 semaines Mbolessil Makamouyon ses alliés en prévision à 2022 pour ce 2022 pour Félix les alliés pour le régime Nabiso les alliés année d'action les alliés va discours action est en 2020 c'était comme sur 2020 non 2020 tout le monde action année consacrée aux actions mais non les alliés déboulonnage OK année 2020 il y a qui déboulonnage je vais déboulonner l'FCC comme on a déboulonné maintenant 2022 ils ont année d'action tous on a encore déboulonné en depuis au déboulonna ce photo le babongo FCC et Kenda et vendre place nango peuple congolais ça gagné une année après attente politique cohésion politique pour si tant au monaki tous habits sur la FCC cash Kabila Leki na cortège Félix Aleki na cortège population à Mbokango bazalaka deux présidents mais est-ce que oui qui la Kabila ti lelo la banzela s'il vous plaît oui tango zalaki wana population Mbokango nani aza président mais siku ya zalizate akina na se ndako na ye avandi est-ce que mona ka ye na cortège atambola na kimia bana mara mboka ni penda kena sima akomi kula wera no wera balanda kena sima te kasi bazo tuna wera bazo regretter ba wera IDPC la hibiso mama wera balobaka leka boye wera balanda kena sima te oui na wera na ipupa mwana nanga wana ipupa fali bananda kena simate ya wana balandi mwana mai pia biso yepa kabakate bapeda akala ya kabakate rais atikeli ba kubenga ka via rais sili autamo Jesus na cortège na ibisha kakafate toko ba émission na biso baba beti ba ya ali isakate beso ko ba ipupa baleki awo wa bola afali agwa kili ba batika est-ce que ça vous interpelle pas que le lo Kabila o bat balobara kende Kabila bato kumba komo lo bazonga na yo parce que tout le monde a biso différence exacte kutu to leri mingi po ba eli biso su ram ba eli biso su makambe belebele te polémique exacte on monnaie population c'est ça la revers de la médaille et vous au Kalisa population congolaise et ali population beaucoup amorphe non te motu moko te awa na Congo aloba non Kabila azonga poisa nini pour ça sala ki 18 ans soka azongi poisa nini être à l'écart s'il vous plaît il faut tous appeler na bosembo soko reprendre année Zagabou Boni 2 ans reprendre soko ok la 3e ou épouser session au Longwe n'est-ce pas ça c'est qu'on quitte aux hommes à l'été puisque classe moi ça 3 ans 4 ans on reprendre année académique la classe moko 3-4 ans oui poser session c'est pour ça elle était comme la souka émission na biso non il faut que yokana wana au conseil Kabila ça 18 ans asa eloko ayi emploi ça nini
pour voter la loi électorale, la loi même loi électorale, nous avions prévu inéligibilité du chef de l'État avoir accompli 2 ans de mandat. 2 mandats constitutionnels. Sauf aussi si 2 mandats n'ayant, vous êtes sous-candidat inéligible. Aujourd'hui, puisque c'est ici 2 mandats. Ça c'est prévu. Nous avions prévu ça. Donc vous pensez que Kabila puisse se représenter? Non, il ne peut plus même Félix Tshisekedi 2 mandats ici. On ça 3 pour l'année. Oh, ok, au premier, non, on a ma cambo ya reçu. Hein? Gouvernement, ok, zongi, comme il y a auto. Non. Mboka ezamboka. Au sali na yo 2 mandats et sili. Le coup la biso, toujours préparé, Félix a eu le cas 2 mandats. Il y a ici, interfédéral Équateur, province orientale. Tout ça, les moussous mi balé. Inter-Léo, basali 2 ans, 2 mandats. Kim Katang, basali 2 mandats, 8 mandats, tout ce qui est le combat congolais. Allez, vous continuez. Donc, voilà programme Nabino. Oui, ils ont affaire. Comme la sous émission Nabiso, Balambo, Bazo, tout le Kambambio, Dioto, ceux qui n'ont pas. Ministère de l'économie a démenti ça qui pour le Pio des a bien conservé. Balambo, Bazo, c'est un Pio d'iti, à Nezo aussi, la Wab Pio. Oui, Oyoana, ils ont la crédibilité au gouvernement. Le ministre, il faut. Na sengida ba député ba interpeller le ministre. Tout ça la veille à ba fête, il a menti le peuple. Et puis peu dans les accords écoutez maman, écoutez la fête le 11 de décembre non. Il a promis au peuple, il doit y na pio di batwali ya biloko na bonne année. Soko ezalité na bonne année longwa. Il doit démissionner. Pour ça moyen était. Oh là là. Pourquoi avoir trompé le peuple? Non. Monsieur Debes, tu connais le bloc à Boïté. Mais puisque les négociations, entrepreneurs et Simba qui vaut mieux que Yemoko Bisso à ça la commerce. Bisso non. Bisso Touzali, l'économie du marché. Le rôle, il y a l'État dans l'économie du marché, ils ont régulation. L'État, ça va faire. Tout ça, par exemple, malheureuse, malheureux, on a beaucoup de biso. Zaïrianisation, radicalisation. Mabé, tout ça, nyongo, il y a bien zaïrianisé, mindele. Kabila, musée, ayaï conseil, là, qu'on a eu, commerce populaire. Hein? Et l'on gagne. Hier, nous l'avions accepté à cause de ça. Donc, l'État, ça, la commerce était. L'État a ça, la commerce était. L'État a régulé la biloko. Ce comme Otamoni Mabé, au Kangi, au botonier licence. Et c'est tout, après si licence n'a après c'est votre ressource. Il devait agir ainsi. Il devait agir. Bon, boy, voici. Bon, motek. Taxe au matis, c'est mon taxe. Et puis, mon tout yambongo, qui est belé, pourquoi pas qu'on t'a la neni, qu'on soit un pion. Il devrait plutôt, bon, wana, opérateur économique congolais, ou bazali na domaine wana, le coup va casser bou. Hein? Ndenge zaki ba luksaki vana hein ba bazana expérience a déficit ba mbongo wana ba bazana ba chambre froide ailleurs après si bango crédit na banque afungo bango ligne de crédit bango ba importer biloko ils le seront tiye moko ministre a importer biloko c'est biso na de presse bon tout ça dans le gouvernement il y a coalition nous pensons que Bato Bazali quand même sincère, mais on n'était pas convaincus. Puisque dans le programme économique d'Abisso, l'État ça la
à ça la commerce l'État ordinaire régulation et peuple l'ordinaire a veillé sa participation à l'économie. Donc comme la sous-émission papa Robert Nkumu aussi les channels mot de la fin par rapport à une question sous ces beaux sanaki chef de l'État qui mili kambara malobela ngote na discours na epolani alors que Ecofin déjà commission Ecofin déjà bimisé la vérité sur la redevance RAM. Mais président de la République a eu comme ça discours là. Sur l'état de la il avait un message à transmettre. Le ministre Azalaki interpellé na Parlement. Nous supposons que le Parlement est allé dans un processus où il y a sanctions, où il y a la membre du gouvernement. C'est ça. Quelque part. Soko et Kofi dans le lobby. Mais même si le projet, il y a loi. Il y a quoi il y a un président a promulgué. C'est ça, nous sommes dans un état de droit. Et un dossier sensible, pourquoi il n'a pas touché? A touché à l'Obanini, à contredire décision, il y a assemblée. Parce que l'assemblée interpellé le ministre. Le ministre a peu si ma réponse. Bango Baza est insuffisant. Quel est le processus? Président à Kota, dans ma cambo, déjà où les procédés allés l'assemblée. Non. Là, il s'ingère dans la gestion de l'assemblée. Et comme elle a bien beau réfléchir que en 2023, ce Moutouaye qui s'est présenté dans l'élection présidentielle à l'objet qu'il y a au long la rame et au porté bien préjudice. Hein? Et comme elle a bien beau quand ça que dans l'élection présidentielle de 2023 et que Bozui adversaire Moko a s'attaquer Nabino sur le point à Rambo, pensez que il faut y avoir un argument. Bakambu ya élection hein. Si les lots na moni adversaire il y a Félix en 2023 il y a candidat il y a potentiel à zate. Mais vous voyez que est-ce que vous avez la population dans la canne na bino pour les camarades. Toyebi population azali na besoin alia abela balam. Une fois ces problèmes résolus hein 2023 ezali boulevard. Et nous sommes conscients qu'il faut tout résoudre les problèmes sociaux de base. Il y a population. C'est notre projet de société, le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est qu'on construit avec le peuple. Il faut tout construire Moka de manière rationnelle, bisous la population, en accompagnant chacun. Aïe, Nandambo, aïe, Mayele, Mbeli, Tokati Bilanga, bisous Nyonso. Oh, bon, ça a été pendant 3 ans. Bon, ça, là, on a 2 ans. Mais il y a ça qui ont. Tous ceux qui ont des boulonnages, tous ceux des boulonnages, tous les gouvernements, il y a des warriors, il y a des koukate. Vous changez les sous-sous et puis. 2022, année d'action. Année d'action, c'est-à-dire 1 plus dégâts 4. Hein? C'est abstrait. C'est-à-dire. Une mangue égale 2 mangues, montage 8 mangues, allez. Très bien. Votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Nazali kotombela longonya na mokonzi ya mboka. Président Fachi omoni na discours na ye epesi biso basomi ya IDPS makasi parce que tant on va continuer la salle toujours dit la président to komi 11h45 azo commenter président kwa koloba nini tanga ye atelemi boso akomi koloba na sentir que oui mwana koi azali nkoi ayokisi biso
nzoto bakazi mais tout ça ko senga na ye ayeba que 2022 année d'action il faut l'accompagner na ba vertébré ya IDPS conseil on peut ça pour année à sécurité bandage conseil on ngana opesa ngo wana azala accompagner entouré na ba vertébré ya IDPS pour bato mingi bakokani na balingi komata na boato ya changement il faut bazala na mbongwana pour que soko moto nyonso abongwani motema na ye ati mambi mabe atiki pembeni azwi mambi malamu lokola lingeti ndemboke kotambola malamu. Émission c'est papa Robert Koumumbo, merci mi na ndenge on dirait que na biso merci na bino bolanda biso partout dans le monde vous avez belé ya okomela biso pe ya kobenga biso pona musato za ko sela bino a na mboka Congo. En tout cas tokutani lobi na invité à Seka toujours avec le même plaisir beaucoup mais biso ba question na bino pe ba critique et ça la biso bien makasi ko ba que tozali toujours ensemble ticket nzambe abenisa mabele bakoko na biso tokutani lobi merve na mabota na bino pe kimia bye.